nene ya bima kaka ngana nyonso na bakaka bima parce que nga azomona ko moni bako bata mamso peut être soki babino fanda bako invoquer lo mo ko bima po bimi ok pesa bien mais so daka ke o fanda ko bata mano mikolo ekende o mo teke ko umela ko pola surtout quand maman na ya kufa o sale so mas eza solo eza ndoto te amoni bande ko ne non akanga ba makasi amona ndi maman na ya zongi amona dire tala non na elekela no ngate mena bi plaisir non yebi plaisir ko mari choyoka si réellement baza baleki ne ya solo tokosa conscience te azo tchana yeka kande to bato trafiquer to pesara to pamuka to chamuka kaka to mbriye batu mais motema place azola la ndoko na ngai na dimite ko la ata 1h30 ekoka na pongi ekoka te mais motema mitina ba passe le kabimane ka bima aya basola abima parce que la minute solution ya te et puis quand on entend ba maman bande batu ba lo ba ebele tout le monde ata kanyo tu me salamité la kamanga biye gabi pena mutu ya gabi na niveau ya gabi suspense et ça là nango e passe mais bimaka mabe au moment oyo ndeko na bino toyebi biso na bino na yo to monaki mamolekaki Diana kufi na moment onde on a un problème ou peut-être na no e banangi suite te mais au moment oyo ndeko leki na te pour que pese suspense en fait ata aéroport et ata suspense ya banque et ata suspense so ki ya cadre ni mais ya groupe boleki na pe mission Roboé. Nani? Bon ben nani? Ngwalima escroc, ba comme belé. Ah. Bon. Ba ben na ba capacité tout ba kombo, choisate. Pona minute ote matekita ya bongo. Ndeko ya Congo. Pona masolo ya culture ya Congo, ka masolo ya ndule ndenge ko tambola. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga te po Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo o consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Merci de l'attention accordée, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout à travers votre site Congo Victoria. Eh bien, j'ai le plaisir de vous la présenter quand on fait cette émission. Ensemble avec mon invité, Otozane Léona Plateau. Elle s'appelle Néné Botaï, donc Bolinga Kemingi, donc la sœur à Yagabi, Maman Tumba Tumba, Aigle, Mibangue. On va un peu de parler par rapport à l'actualité de l'heure. Tu as vu ma camoito les canaux, les locaux sur le champ, tout le monde va prendre que nos arrestations, il y a grand mopao, tout le monde va combattre belé les bandawana. Qu'est-ce qui se passe? Tu as une analyse, tu as une analyse. Et évidemment, on va essayer un peu d'entrer. Le lot n'a pas de qui pédé, qui les ibène comme moi trop. Et puis on va parler à faire Jaria. Disparu après que à Kenya la maquillage na notre sœur Mamingeni ou à Balaki, tu évites na retour et ça la maquillage pour analyser. Voilà, merci beaucoup à Guissolo qui est de cette caméra. Et aussi merci beaucoup à Moïse le prof na montage, notre boss JB Koumalou, le vrai pétrolier de Dallas, Ado Senga depuis la Suisse, maman Yvette Tombi à la japonaise. Merci dans la comité clé na Hollande et femme depuis Paris. Yadadi ma bibi mokona mombe na Paris. Vie et comment qui déjà ça m'a plaisir. Guissolo fungola bamona. Invité c'est pour la première fois na Yambaye. Depuis le succès, Nini, dans Bali, Bosongana, na plateau, il y a micro libre. Néné, bonjour. Bonjour, Ibele. Bonissa. Qui me zanza ma sarane non solane. Néné, tu vas n'avoir mon cam, tu côté l'entrée des jeux. On a eu un groupe à Lisboy. Directement, tu ne fais plus partie du groupe à Lisboy. Au long, pourquoi? Ibele, pardon. Christian a constaté dans l'émission Gemma. Christian, paparazzi. Merci Ibele, merci na babone nyonso o bozola nanga awa. Ezamba la liboso mais ezapemba la soukate. Merci vraiment. Na longo na ndenga mabete Gemma. Ezanda kunanga na profiter na pesa mbote na présent na la DSOB, le vieux du rire et doit voir sali qui na longo la fox ya caméra na micro. Na moni on ezana kaka. Ndé mon kaka Gemma. Ezaka na longo na eboy.
mais surtout que moi maman qui nous rendait moi bocha action coupé to ke kana makambo donc na longa na ndenga mabete ezaka ke na ki boye na changer na ka boulot. Mais c'est comme si dans le groupe Lisi Boy et un bateau ba tourner ba nzonzingez on débat qui muké tout le monde maka Ange Maïcha na ndekolaction mo santu to pe la mukwata yango pe motele ko bi le fait que nazabo c'est comme si nazé étouffé na batanga ebelé mais non rappela ko bimsango te pe ba raison te que lo sa ko longwa. Merci Jemima te zabongo te parce que ceux qui ezaki pona bande ko na ndolobi mais na sa longwa kala Jemima na sa longwa kala surtout ngai naza déjà na moto ko kay ko simbanga mbala moko yebi akotisinga mais tant on a pas monaka ke nde balobaka to ko forcer mambo te zai mambatan donc na mi pesa ki vraiment te parce que zaki pona bande ko na bazo etufenga nga zaki un avantage pour Gabriel Azalaki donc ko yaka na temps mo ba siminga kotinga wana mais loko na mi pesa epete nga mona zaya na nga na nga mususu eza pete ke na longwe kuna mba mona ye na internet te na zo ki déjà moi temps ba 3 mois ba 4 mois na fanda parce que je mens ngata tina ndo sa théâtre naza fi on fanda boyité na bosara donc on a kenda moi nzamba salinga ngolo avion on te me marqué na kano rapide salanga ngolo moi ponto moi braza na paye moi jeans moi short na na kotiska ndezalaka donc na tiga no théâtre na comparer no cop na ngana tchaka moi mayele belé après ndé ya gabe ko simbanga apesinga piste na kota na makambo donc ezataka na longwa na maman boyité non na sens bonté donc toute une motivation ni celle que non néné à Longwa na théâtre mais ayaka rappeur ya Gabi parce que bien Gabi motona show nene pe motona show obetena za la ka permet na makambo pe sanga makambo ya tekela bimina ndenga mutu moko ba fulinga ezaka ndekola nga moko merci bon au moment de Gabi yomo lo expliquer bateau et le bien taille moko soka le batina ngate j'ai ma bateau ba ondima te pas vané bateau mayele ba comprendre ce qui si réellement Gabi atinda ngana ça il a que ba droit de réponse mais na sala on a tumba parce que biso tout ebi ke kopa ya YouTube ezambongo so ndeni nganga no saba analyse na chaîne bato na kota ba mbongo yepa ofanda otala pour te dire katinda ngate ngana sango ngamoko nene bota ya saka musande na mona bino bobande ko sala parce que ngandima muto moni na tanu na magena o tourner théâtre mais na ndo côté internet on a bien na tala ote no zamute mabe no zalokuta tu vois donc na pressé aka musala tanga making na Toronto na PSP kama kama comme ça na musala et arrivé dès que ne baloba ke o sa musala wana écoute un peu de kono peut-être bazo lo bané pour na makambo yo poza no beta karaté o loba mais ça te que na longwe na ye kaka pona lo bela Gabriel te sauf que babamba kana babamba libanga kana mango ezotela na musana ye na le kabo ya Gabi na zombo ya Gabi et puis otala ki na ba raison mo boye aza vraiment na faute. Alors le quoi peut défendre et ça moussa non ça n'a profité pe kana nous répondre batou il y a conseil la batou ba droit de réponse donc non ça moussa la pour na mututu liste ko la liste dans le bango bien sauf politique j'ai demandé dans côté te date ba tonga parler du peuple maman na ibna ngati oyo ba tonga les 16 janvier bo mukamate na héros aussi maté tamena ça mamboyo oyo za biso tout ozo mona tozo ça les en facilité donc c'est un peu ça donc tu bien au comment le quoi défenseur il peut être défenseur et Gabi Nous sommes charge jusqu'au défenseur. Il faut que le bateau. Sauf que les locaux comme ils sont bongo na boya pété pour ça na makambo. Sauf que na tellement makambo na zulelo. La famille ont soutenir pour grâce à Gabriel faut la vérité. Sauf que bamonenga na défendre Gabriel te peut-être ba mi bangé pe bangé ba changa porte ne ba soutenir nga. Donc etika rabo menene bota ki ka na musala pasa musala pona mututu. Neta mi to bamba Gabriel za na non ça peut banalisme sout. Non ça musala mususu. Non ça ka musala jemima. Babi nene bota binemi tout ya Gabi binemi na automatiquement. Mais ça bon na fonctionne na hypocrisie. Oh je suis une sino mutute boyi problème mais soka beba na Gabi automatiquement comme munguna na est-ce qu'on entend la paix parce que erreur ça mutu so tout au kabone makamu je mayo yebi o za boulot na kutu na ngo yebi mutu so tout au koloba ke ayelo bana Gabi répondre était pour me comprendre que nena biso be na Gabi oya ndeta mona batu bimaki belé o ngamona fana ko pointer à sala théâtre wapi comme beaucoup na yebite maya finga Gabi pose nga na répondre te nga pe esprit ba préparer nga pe te erreur kabula mamuté yaka lobata mi l'émission ba lembi na bango pour que nena beso ye na Gabi te nene pas otala baton répondre so j'aime moye j'aime so ye no ya pour mi ke to kabola si c'est remise reprise on a ngotenga na yaka ya paso nga na potani na ngo ya ko finga ya minyoko alenga na yeka pour que non ça ngote non. Mais ce qu'il y a la bande de comment il y a YouTubers, oyo, même dans cette chose là, bango témo, ça dit que bah il n'a eu à tel point que nous sommes au se sentir peu en danger. Merci.
ngave masomo to yini nonga pas midi chez toi et sans l'hôtel j'aime ma ça que vous avez pas danger tu tambola puis vous moto du transport au stade danger non ça danger par rapport à quoi en danger parce que elle va tout surtout tant me dit pourquoi toi ba le kamba gabi automatiquement ba temo la combo na 4 donc ça gabi ça danger gabi ko ta véhiculer parce que yo mo boem sous express ba ni moto pour toujours na biso ngo ça arrive au moins que tu peux ko ba me rappelle 7 na sima faut na mi bangisa bon attends pour na bongo te na vie normale so moto tambola raje moto la sima te c'est quoi niama na vie normale ça compte pour na internet te dans la vie normale tango est-ce que ko ta faut attendre ko ta na tana na donkinga na vie normale ça lango petit lelo na ndenga ki internet na continue au salango mais ko ka passe ke batu bo inanga pour na défendre Gabriel je mi ma likona se simba mi panzambe tu vois likona se simba panzambe yo inanga peut-être nzamba mona mambo non ça non provoquer mututé na la tela na mkapona créer mutu problème te sauf que so lobi na Gabriel kamona mona sepé na ngote na ka na salo droit de réponse mais non fingote poto yebi internet ba tazara tekita fingi mutu ke okokite mais non fingate non lo baka vérité so vérité la nge déranger yo mto yeba so elinga na mbaso kuta na nzambe o elinga na peso kuta na nzambe o yena ndenga lèvement nzambe ka ni mo ba même la parquet le comme kamke comme ka ba compte à 4e rue so mta meminga na parquet ozela na tanga komoni na finga na lobi bien na za clair na ye na oloba jemima ebembe na ba skizinga na terme j'aime tout fina yo j'aime ozabo j'aime atane non finga na saleni otindi basanga mukamate to sambi so nga na ye na oloba peut-être na mabe oyo salte basala boy to mona vie faut pas otambola boy wana zande ko na yo motema mabe efuta raté ça ton po ke funda wana leta pa otunoti ofunda lobini l'état bazuzi na biso je ma baza bazo kango nanu continent na ponda tuni mais bakangi déjà problème te ma condition pe na tanga kombo so na tanga na kombo note OK funda ngolo bani so na bi peut-être mambo lokoso yo ko mambo lokoso te yo ko bibish siko kangisa nani ponga no avona ndenge internet pona ko bongo na bato ba kombo na makasi pona za fi oyo na uti na Coca-Cola ton ça déjà toi on a fait un mariage to bina mais to nga ba mari ozo mona tani va muté mabe bato afuta no mbongo bo bina bo sepe na couple ngote ba bien te bo skizenga ona atanga salango na bisio tozo bina bato afuta so mbongo mais to changer ba kombo pe ba obete biso bo mo ba mari ba osteka to tala et na leka beta pa mambo sumu masumu mabe eza batana ndoko la ebo libisaka na kilelo te ozo mona trop bo mwana na batana donc j'aime na ebo pesa mutu kombo petikali non peso kombo modo yo mo fona bité o kombo nini na pesinga na ba catégorie ba kombo tu pona kola nango soso na yeli o kombo ngana obomano kana kombo yo e ba ka ndenge ya gabi ba pesa ba kombo mususu mais yo tisko no pesa mutu mo pete kombo ba parti o donc peut-être na minso ba youtubers o ba telemela ya gabi ba yoka na rate ba 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 kombo ngamu pona yoka da mukolo ba ni ba kombe belé na bi batango ba pesa kombo moko na kombo moko ba pesa kenga pena ko sala ba do réponse ko tala ndete ba pesa ba kombo na pesa ba mususu ba bota uma voilà mususu na pesa ba tindika chakali yo no landela te ngakutu kotana na ratarate et pona yebike onga na bike ti mutolo ba o ba na gabi na yebi nanga papa ke surtout mimi ba comment changeaki papa mambo utaki ba parquet avant on a mutano banga te yebi ya gabi ando finga ma ton internet ya ko finga pe ba fixer boy et ke ezongi nelongi bon ando ki pete mena ba temps so saki art wana parce que afanda ka yebi muto finete ozo mona ntuka na ndema beta yeba kite ayoka eka gabi ba finga so tale ko mto finga papa mambeleka ki ya makila duchesse afinga ki makila duchesse te alobi kaka to koma bongo osali kam to yeto lobi est-ce pesa moto te afinga te même ta pesa moto allumeuse il est la allumeuse pesa moto te alobeka wa ko loba mafinga pete kutu so mai ke déranger na ngoyete parce que pourquoi biso pourquoi ya gabi na yebi na ya gabi ya makaluga na yebi na bango pourquoi biso et déranger biso ezaka pasi to sala banalise mais ko finga ndeza mabe moni ngala na banalise no le beto moko na bakta wana ndo finga na bakta ote ko zo rapé mayele mo muke eza benga ko fana tena tala muto afinga bato na lelo no ko apprendre te c'est fana fana nata j'ai mort lo babol babete no yiba mo muke no baksa parce que faut tala muto ko yibelo ko bien o tena muto pour lo bien porto implice et donc ozelo mo be olobe yelo mukamate olobe yelo réputation mabe olobe yelo parce que na nenga bien lo ba diaspora ba lembi mo mafinga j'aime balembi ngamo mo sona bango taka bato ba sanga te so kotika mafinga to bayi te biso to lembi bana biso parce que yebi bana kuna bazamo mayele belé mona linga simba wa simba kutena mtu zo finga emso fingi bêtise emso fingi enchir mo boye et comment ça l'a vraiment bien dit mais côté la place bien de place que bal banoko non jibot nene ba fingi place boye ba tabat no lien ou tala
Yanga bagete na tala rabino pourtant batine la mission le fona kota est-ce que bolobi kombo nanga c'est bon soki batine nga lien so na bina tala te bon non ça musala mo te ke no yeba pe mam non ça la te so batine nga lien na talaka na tala ma et puis on to batine la nga na la famille de nene boteza la batine nga ka bota yoka nanu to mon peut-être feu à chrétien Gabi to mon peut-être feu à chrétien yoka nanu yom to yeba makambo na koti pe na tali so na mona vameza na ngo pe tina kwani na beti na ngo vi so esenga mana ya na lié pelo bingamo parce que na pe makasa ba face aux caméras non yanga moko miko ve makande o elenga papa mais non fingote so mangama mnange déranger batu na fingi yote mais na soka ba vérité mais le content yo taki kicho fingi o pesi baba forme muya nzoto mutu ngasko wanga terrain na ngati ngana ele ko vérité mais yo vérité ngana yelo kabolo donc c'est ça. Mais le mot Bessala n'a pas si comme il y a du duchesse Boye, c'est comme si ba comédie ba parce qu'il y a Gabi embargo ba retirer ba charge na groupe moko ya bon moko te bon moko sur la théâtre sur moko nyanga bazango ya Christian Shoga est-ce que Gabi da zonga da ba rôle na ba dans sala kuna ah merci azonga te t'es pas d'information azonga te suspension réserve il y a banque Lambert ya parce que ayeb tani ko créer ba problème ou comment histoire ya Gabi baso na bo ya Gabi azanga ate ate kamba ko te fa kota na ba longo la ba charge on a répondre yo parti wana so aussi suspension auto beng le rôle à groupe ya bo sangani to ya non na L wana pour j'espère vous appelez muto zamba groupe à WhatsApp yeb sanga mto ga je maso ba longo na groupe moko boy et saloni est-ce que groupe ya ba comédien mo ba soutien za la kamo ba mbongo mo ba nini mo ba relation pe ya ka wana ba contrat pe ya ibele zanga na expliquer yo bon excusez nga bandeko nazo finga groupe te nazo contredire groupe mais to ba vérité eza na suspension muso so pesi mutu mtatali vraiment na 4 morceaux na PK ana 4 morceaux na Péatarine ya to sangani ka to pesa na idée yo ta 100 francs na te 100 francs te 200 francs to sangisi MC yo pesi denga pe na pesi de bo so bo retirer nga rien ne change. Rien ne change. Ah oui, bon, on va se couper, on va manquer des années. Oh, il y a une banque Lambert. Il y a une place pour te babouga rambongo. Quoi qu'on a encore côté, oh, yo ça va passer. Il faut la commander Gabi penam tu ya Gabi na niveau ya Gabi. Suspense. Et ça là na ngoye passer mais bimaka mabe au moment oyo ndeko na bino. Toyebi biso na bino na yo to monaki mamolekaki Diana Kufi na moment onde on a un problème. Oh peut-être non ne banagi suite mais au moment oyo ndeko leki na TV pour que PC suspension fait ata aéroport et ata suspension ya banque et ata suspension so ki ya cadre ni mais ya groupe boleki na pe une mission pour c'est baba o mika loba pe soute aloba ki te zana explique Gabi so le kate pour na mambo na le kate pour na ba mi bangé bateyaki ba se kolobelo côté na mamuto ezoleka oyebi osola na yo na reverser bango mutu na ba sola oyebi bien eloko rataka ete ya yeba ko kako ya maka na plateau ba ko pesa suspension aye poya za kwa za makambo tanga ndo ya kesier donc azali na makambo ebele akoya pe pas tumbi zeri biso tout ozu banalise pour mon akeba pekisa que c'était pour mutu son avis pas yo kaka quelque chose mataka soit bi peut-être parce que on a deux choses soit bi sala j'aime ma sala soit bi tika dans ma mi bangé même ça que te Gabi mambo ezoleka eza sous normal te tala tika yanga tika ki eza te ka banga ki mutu eza te ka oka ki passe na suspension j'aime ça nini oui pays Gabi pas le ba problème et pas Belgique kuna famille libota et pas si la kuna les abakouk ba kombo ça normal jusque là mais kombo ya Gabi mi bangé ça veut dire ba koko mikolo donc ce que ya Gabi ndio bien mikolo bongo andimi hein ça sikoni jema andima na mo banga ça na mo banga po bato ko kanisa koko les amabe koko les alisumu OK koko les a bien parce que l'autre monde mon jeune fille à 20 à 19 à Koufi famille ba qui passe mais lelo bato ba boya kokola ba ko kata ba âge le roi ba jouer to ba zo ba on équipe biso te be ba kata ba âge za ba jouer lelo mona mtu ana âge likolo tali melo neje mobi oyo amkolo soso mboka komela maboyi konzima asani alatina e mukuyango ana e mobange mukete pa balali pe balamuki batumba love batumba sho babite to bongola ngoma ina vino mibange to mona ko fimo pa oti tata mobimba e pa lelo pe to bina ngo Nene bote la tala émission na yo mais la sala constamment pourtant ozo boaka ba belvi o boaka ba sila bisalu o boaka ba Gabi mo boaka irsilte te loba otala bien te on otala bien te ne bandeli peut-être na no boaka te no peso raison na plateau merci eza conseil mais so tel émission tout le monde sala na boaka ki bango tout baza ba ya nazana
intérêt boka mutu te pona mutu boyetete. Donc na boka pe mutu te po mutu bisinga boka ngate zaka bolingo. Ko flatter comme flatterie pe hein. Pona flatterie te bolingo. Premièrement non bolingo, yango sala na boka. Parce que nazo reconnaître na fanda na tala bango. Na reconnaître baza bayaya oyo pe na ba parcours ba pesa pe makambo. Ozo comprendre na ndenga bien. Yo to teka ici ndeni ba bijou la reine même si bijou la reine on ben ngelo kwango ba Nicole Bakata ozo comprendre yo to na tchelo no bo po mona ke pour na flatterie te do baza bato bo mériter vraiment ba ma top so na leka ba ya Anna Teresa surtout Teresa lelanga fort. Donc Bazidane Zizo donc bango tout bon mérité na boka bango ezaka bere baba yaya mena obongisa zana ndinga mabete baby kolo nene botai dio na saratola voilà ni boxanga la ka contre adversaire te pour adversaire te bokile lo konde va pekato na ndinga bien na ndinga avantage te biso ba mongo so za mongo mongo jalousa mutu te na ndinga bien na côté mana kiti voix mongo j'ai mis ma jalousie à moutouté mongo panique à moutouté mongo a trop si na oyaza tu vois Sarah za si pas za de Sarah tola comme vous a déjà tout temps normal ngana yé mais na moment on a comme côté Sarah zate so Sarah ko envier ngandeni OK donc côté que Sarah le qui a succès te non le bananga vérité te jamais ma au moins na vie hein mi kiti sanzamba tombolo koyia te po yelelo batutu obo ba batutu bokokanité même bato ba sepela nga ba nga ba comprendre oh yera lobby balo bana ebi mutu ba boy balo banete bo ba nga alors na sala ba vérité nga pona sepelisa bato ba naka ngana bino bato akala ba comprendre que nene botai asa motema makujos te c'est-à-dire motema mabete soki j'ai mis marula na kana batende ko na mutu kana ye azo rouler na ngweza tana ebo pese chance na c'est ça. Pourquoi non boya frapper yo ma kolomende ko kuna somi nda mutuka x max x mail ya son total ne ba komba bandakala c'est normal on mérite somba et ça m'embête voilà voilà c'est un peu de parler un sujet aux actrices il y a une décollaboration moi si au adani passe à Ariachou Tobi Ariachou à madame alors il passe à Nazala Anakin Jaria donc à Kenya ko ça la quoi habiller quoi parce que ça la esthétique à Kenya quoi habiller une décollation moi ça va à Balaki Mamingeni alors Tomoni bisoni surtout ndengeni après wana disparition de Kazo mona la té on ne sait pas on l'éveillé ou alors à sa côté nini jusque là depuis le 23 l'autre a sur le 25 c'est uni donc de quoi on a été un mot par rapport à ça. Merci ba courage na Riachou. Est-ce que vous en appréciez au bambote na yebi que na moment où ezo sala pasi kolala kolamuka ndeto ba j'aime mes habitudes te yango mona ngai na kumisa nzambe po ebele bazo kufa je mayam su de na fandi bona leki ba on eloko te batiki baka ba compte motala lelo famille zolela mais nzambe so pesa so souffle les vie baluki na moto ke ozongi faut kumisa nzambe donc ça passe ton okaki sangwande ko wana et ça vraiment passe ngana lobaka so za na bandeko bazan sima makambo wana babanga lisumu parce que azana famille azana bandeko maman wana pe wa boti aza maman mukolo lelo ko tala mwana nga zate ero tension maté kiti to ba maman ero nde ba komaka alors et ça babi bazo koma mutu pas zo répondre parce que mutanga zo répondre na yebité ezelo ronini boti kandeko so que ça problème bo libérer après bo kangisi ata futa likamwango et Rosala bien. Quand tu rendre thé par rapport à le quoi il passe à la peine à siwa, makambe ko baluka la ba guerre au na YouTube. Obama et uti koleka. Mais na tout ça je manzambe azaka molongi côté de na biswaza. Nga depuis na okaki ngolo ko to mabete 100 pour na caméra. Na ça ka te ça nga passi. Nazoka vraiment passi. Ya semblate, ya problème te. Ezo ça la passe parce que na mise le quoi so ezanga héros. Comment batope bazana motema boyo kandeni. Et surtout la fiaza na fait internet ité ezaka makambo ezaki ya ndeko na ye ndeko moto linga basando on likambu akotaki bo to ebite so ezana nzela wana so pe ezana nzela fifisiwa to ebite so pe ezana nzela batu mususu mais nzamba lola le kaka kuna soki ezaki na temps o nyoso ba libérer basale mabete babwa kata ya kobwaka baboto la ta tour bakutaki nango batika kaya zala en vie parce que azo mérita za en vie ba ucho kufela les gens de kona bango biso na mino to yebi lelo su mama na so perdre ezaki to côté. Donc tout ça ba maman to bi mitema o ba maman ba yo kaka en tout cas nzamba lola côté vraiment ariaza nzamba leka soki ezana batu basangani nzambe vraiment bungele bituma o biso nyonso tozo mona te côté azali nde nzambe kam taza super akolongole place o yazali donc elonga akolo baka yango wana mais maman ba ko tsa ba adversaire na yo
bango pe baza na kati ya dossier yango ata la motema mama wokolo banini po ba épargner je m'en ça va diversaire té ça ya Gabi ba comment eh nga ça va diversaire té moni nga na za promoko soko salika mabe na lobby si fin cop té e na ta wana té nde na nga ba jeune fille mani na fani boy na mama vina nga ona luka na ono esimba na tshona mutema té na zo mama na yo je masona sina lobby ko esina zo na ocha mukoni yo zo mama ngo tshana mutema so te pela bango boy bonjour eleka eh na force ande na tiote so pesi nga mbote na ozo so pesi peto pesi so ba ba biki non to ko pesi pe jamais ko feli pété pas midi chez toi mutasimi pe me aka nzambe biso tout to bana mese Google biso tout nangam na ena sima ke YouTube mese Google donc mese Google a salika bilanga mtamta kata ka yeba olona eza ko internet it ah eza pas sur les capables directrice te place sur les capables directeur to avant na sima microphone na tourner été makasi noka siko so so esinonga te esangani esangelo te mutu pas une code chinois te biso tout tous va ba diaspora ato sala succès ndeni mutu ba pete na monde déjà na minute yo ba komi so na kali mo konzi ruto ba komi ata na livre wa ba dessin te donc biso tout opota na kaka kali mo konzi kutu donc c'est qu'on reconnaître que mais oui dans le banc même la mission na ngai dans le banc trop ba maman moi comme kuto de lettre moment ndolo ke comment ke mupanza la Chine ba to maman lo baté mo kile nga vérité te faut to ba vérité azan amuto na mabena ye azan berrer na ye mazaka même muto pe lelo so ba fandi ba sima micro na grâce na ye oh total ma bête total apé bolam total apé ba boule ezala bien donc c'est ça Nene Botayi avant na yambo pena zo etina so la ki autant na bité Nene to longwana no obokila lokondo ndeko mongo mais Nene Botayi pe amoko comment se fait-il que Nene oza ndeko a mwasi ndeko la personne Nene ya bazoko ko condamné par rapport à monter belé mais yo émission monter babi comme Nene ce titre Nene Botayi a soutenu Noëlla Madinga pour l'année à Kansa Nene 20 ans de prison eza affaire wana oyo batitre oyo la ebisio ibele batitre pe luket ba problème tout sommes attention à quantité pas kaka quand de benazo ba peine on a bi bokota na ba temps fort na bika na ba tubo na belo te bokota na za temps souhaiter de ko mabete de ko sali mabe aza vraiment na raison te parce que mbongo eza ebele je m'atobeta ma solo $1000 te ya $500 te mbongo wana eleki ebele o mato o mana ebite na rolo bande nini Sko ngai concerne opesa nini anazo bona be mission na place azo kima ko kima wana eumeli ko umeleza ko pola abima bazwa solution na Madilove na ko umeleza da infraction tango baloka tono ba tanto batama o montre na ko umela peka pesa passe tamia bima aya baluka solution j'aime likamba frontango ba kima ngote parce que fait ko zo kima likambu Mikolezo kende solution ngezani tangu mukolo likamba ko mata tension mata lebu parce que madinga so bilelo alamu kana mutema kanga nene akanga ne alinginde namte akangende ni abatami bonga batami wapi yo sabi ali bana mboko saka awa wane ko mbata kiso basala rapport bakanga bato bongo na normal bazoende te moni bazuza mboko na biso nga na yebi ba biro dem so ba bilelo jema ba okango donc il no time ngapo na ngana mon dirait za bongo no on dirait nous là so PC na temps hein manu azo PC na temps parce que azape mutoyo ayebe ana ba relation makasi photo ba vérité en fait ana ba relation te mano nene peut avec nene pas ba relation te et comme bitumba ba relation mano na minicho asaka na raison atan nene azana ba relation mano siko ekozala bien pour ana na raison a makasi tango tchasko ba relation ke na deju bakanga nene abokanga na bango ya ezaki kini amboka muke o maki so sali kamto mona munene jemma so za likambo européen place nene azamu na kaya muke tende comme ça na l'aise pour ce côté na Facebook on table Carite beauté a publier na Facebook na page na ana normal te tolo ba normal te tolo ba ça le Facebook na ça le te ezaye moko so tolo ba normal te po place on lala pongi to chele lito ide to kosa jamais to kosa conscience là on a ça bato ngano azo saboter te to kosa conscience te azo chana yeka kande to bato trafiquer to pesara to pamuka to chamuka kaka to mbriye bato mais motema place azo la ndeko na ngai na dimite ko la ata 1h30 eko kana pongi eko kate non moto mitina ba pas le kabimaneka bima aya basola abima parce que la minute solution yate et puis quand on entend ba maman bane bato ba lo ba rebele tout le monde attaque kanyo tu me salamité bonga pona nga
fallait pas ça soit ta cagnotte biso nyonso ba chroniqueuse ali mbongo na ndenge na ye mama oh to suwande ona biso to ndali na bengi baba camarade te basola kaka angala ko esu pastor ko ta émission bande wa bio ba camarade basola kaka Yesu Kristo na wanga no tango ya ka camarade Karine Mokoni desi mon esozo mona mambango ezaka passe eza passe te mona moment total mabete ibele total kaka passe surtout ngazo kami passe pas na mwana moni so na mwana te moi moko kibo mwasi carnet de baby ba ko no moyibi ata so mobile pelinga bala yo so ka se référer ka zonka na YouTube ba benga moyibi na ba ane moko boye nani ba benga na ya ngwalima escroc ba ko belé bon ba benga ba capacité tout ya ba kombo choisate pona minute ote matekita ya bongo elo msoto luko sa intervention ici malangote donc nene abima kaka ngana nyonso no ba kaka bima parce que là on a moni ko bata mamsoza peut-être soki babino fanda ba ko invoquer lo mo ko bima po bimi OK pesa bien mais so daka ke o fanda ko bata manom bikole ekende o mote ke ko umela ko pola nene nani nene ah oui de mo nene ya nene baka bandoi oyeki bato pe to bwaka na ba émission ba soutenir biso te so tele miss ba page na page ni azena bato pe na o bwa ko sotike o prêtre mais ata soutien toujours yo kate bon le ke belé mbongo eleki ebele na ebisio na so eza lisolo ya $500 te euro yo na yebi ke soki eyindelinga na benga na ngai ata dadi euro dadi na problème oza sérieux habite ekota na rio wana zo mwa 200 ya problème ya ta ebele ti otangisa montango ata na ndoto na loti te ya ebele soki ba peso ti montana na minti osala so akabelinga te nakasi ya osimisa te bakabela kabeli yo kozwa le bilo la ke na line église po nzamba dirige nga nino sana ngola biso parce que mbongo ya satan maman et to beta bakambo ba pesa nake na sala 1/10 tela ope na 1 million sko 1/10 na 100,000 ko se vante te mo kande na boye ngato na ozwango na sango parce que moi mukio na ko mo ozwa na tali sango l'église dans son azu ebele na okena na ngo pona pesa na église na zakle pona pesa na église nyo sauter na pesi dim na lali nde na église nzamba pesa nga ida mbongo na poso asungi ngate bo sutuka lobby na ko bela pe mutu sana simbakisi pour nous comme bisombelela bimilela donc donc ça maman boy na ko sutuka pe déjà mbongo na sili mais avec Dieu nzamba ko diriger ngate nene bote ozata na mabele te soma mabele awa soma moi 10 sacs ya ciment yara donc c'est ça vous avez maïle te cho lingela nga bulo ka seni et puis ça yeba ke ozana nyana yate nzamba merci l'assistance à Christian babi paparazzi donc oye akanga ko toi la maman to comme na soda ko kina la fin mais na sujet moko mi balé sanga moi passer réponse ya rythme ça mon par rapport ya maman na yende balobi que azana leki moko mone junior avant na Liège donc babimi c'est marim somo ka bana mi balé na rythme comme quoi 3 mais batu balinga ki ba mona sourire to défendre maman na ndé mobe mais rythme réponse na pesca clair abi bana maman azana bon moi na yebaka ke nga na mwana ye aloba na ngate ke non na bandeko moko mususu alors soki lelo que bandeko wana baza ba ya ba monana to sala kaka to tombola bendele ya misamu to moni réponse on dirait moi terre à terre nga na kinjo to malila répondre kitoko ça nga bien natala ki onte répondre bongo ah non soit répondre bongo à sage ah non amaele aza vraiment maele si réellement bana on peut bazana bateau babimisi et pasteur na so Denis Lesi réponse en wana rita pesi baya te oh yekuto esale bien ko sinenga bota mai moko on esala ke fier esala ke fier te ibele esala ke fier te oui ako se déranger na ngota ko mi bomate surtout kwa maman na ya kufa o sale so mas eza solo eza ndoto te amoni bande koni ah non akanga ba makasi amona ndi maman na ya zongi amoni dire tala non na elekela no ngate mena bi plaisir non ebi plaisir ko mari choyoka si réellement baza baleki ni ya solo ah eza ida bien bravo so ba ta poto ba epsa ko ndeni ki abota to abota te te nga na zumwa ba belo bikara ya po bango kuna libanda ba mwa min koleka biso ba dimiso ba bikeza solo ba te bele ba komo beza solo sikoyo te bon ela na okutu po ela mukate toki oncle Désiré lobi azwa ko kangisa pasteur na biso Denis Lesi ala se ba prévé kasi bo otalate
na niveau bongo oncle alobi azwa ko kangsa lelile sipa alobi nataki na émission tane mabedi alobi ke azozela ye aya ko kangise mais avant ya kangise ya kotinele ba dress place bana wana baza akosamba na bana wana abinda lelile sabi désira ko samba na bana wana. Alors on a préféré prier en vraiment et salama tozelama ezalango elekela biso ka boloko ampepa kaina te, c'est-à-dire ngai sanga na plaisir ba mona na pona rythme sam na réponse wana ba tombola comme Marie Msamo et ça allait bien. Ça allait bien. Voilà, on est vers la fin de cette émission. Le lot tout le monde biso surtout ba te ko benga ngana vie nga dadi ma bibia tininga pe image za na téléphone ndenge nini na poto ba combattre ba belé na parler wana justice wana place ba dosa la procès ya Koffi Olomide donc ba msuskut ba si ba lobi ke no ba kangi déjà Koffi mais jusque là na la mama ba arrestation est-ce que vrai ou pas to ko menga pe ko kota na so profondeur mais yo déjà a Koffi Olomide accepté na mboka na biso a défendre bendele ya RDC ba fi wana ba danser tout ba le ba funda ya beta bango ba neko zo bango na makasa do violer bango et tant que moi si d'abord réaction des années et ça non passé naza na katikati na kolo ba pete ke ba kosa na kolo ba pete ke za solo photo za clair siko batona nyonso ya bandaki ko kanga bona makasi banda ko kimate parce que loso kango senga likamo bojema lobi mama na bimi na ngana ke mais bazaki ka wana seke bande ko linga yo no to batota la rama bete tota la pe bolamu bo bande ko linga bino moko osalinga likamo mabelelo ndeni no fanda place osenga likamo mabe seke tango sanga na 0 heure lobi na ozela pongi kutoko ya te tongo tanga eta na la loti mikumba na ngana bimi na ke mais quand le même danseuse ngo bande pe ka ko bina wana tango lelo nzamba sali bobangolu bakena ba poto. Après, on a ça tapage qui est confié viola bango tout. On a vu les images n'anga bête ya saboto mona. Ya ba saboto mona. Ya ba saboto mona. Ah, ils a passé. Na ebi biso ba fille d'être fonctionnant et puis monde be ba danseuse. Et surtout basé pas Koffi muto mtando lukape Koffi ale kapo epe mon ami mona ke ngape na bima na mo pao ngape na beta na odeti terrain na kutu. Bazuzi basara musala mais eza passe pour na bandeko na biso soki eza sema bakangele pa pour na dossier wana eza na on intérêt te mutu mo lo ba azo basale mabe azaka lo bibobenga ka président na bino o bozo ka pe ba 100 francs bo sunga pe ba famille na bino donc parce que oloni na obomi na mbeli okufaka na mbeli donc parce que le lobe comme mboka déjà ba concert na poto ebeta le sous télé musée ba comme bloqué tout le monde a sous moko ya biso sous ya mboka ba kangié. Et tant que tu as des éducateurs à masse, parce que on a la kena hyper crime, la télévision. J'ai vu des émissions, tu comprends que nous battons la rabiso penza. Donc, au quoi s'adresser ni artiste amener le quoi Koffi Olomide, mboka na biso RDC na dossier on va s'impliquer comment? Ah, ba kota kali kamango ko faire ça mission munene, bati kango bo était vraiment qui a ça la prison parce que ça les prisons c'est lit. Et c'est lit. T'es tout ça en temps normal. Ba vivre beaucoup le bazar sous terre. Vous comprenez ibele ba ve kester bazate si on a ndenge ya bien sko lelo bakanga Koffi asa boloko bo excusez ka to tikala na ba fali ba fere donc ça passe donc ba konza mboka ba kota likambo yo ba kota ba défendre tout le monde appelle ba PM susu mission pas na mabe mais ba tombolika lokuma ya drapeau ba défendre e kaka ba épinir e kana mboka na ye elonga na senga ka yango na donc Koffi mission munene botiki la biso yete côté procès ko suka azwa 0 te tamé écoute bozong c'est la biso e awa comme ça ba combattant ya boki a telemi wana ya boki ça passe vraiment ya boki tu nga comment ozanga na mambolo bano ya boki tu non ko yopoza na famille awa te papa ozala na famille awa na Kinshasa famille bosongai ils sont ba famille kasi so masuye yebokila lokondoti mais mokondo mo kiepe nango ezaka passe ba mission na ba onyo kwa mawana baza ba ndeko na yo na makila ba congolais po congolais lelo musique bazo évoluer te po mission fa bimagema abima zonga makambo ezo pesa mabakelation ezo kota so ba mission ba OK pa ite ba lukara ba osani bo c'est le côté tout le monde ba concert et komika kanila nila et to yeba te to ebité so ki pe ba konza mboka ba kota likambo na mozindo to ebité donc musique ezo ke na kufa bo tiko tala ngo bo kota entre bo kota to ebi ke misala malamu ezali surtout lokola makambo na biso pe koma na ngo suki toko bo kota makambo po sala bien bo tika mission so bo été bo tika ba bana ba otelengana na bo nzete
bakolo na bango baza c'est-à-dire bakolo na bango eza mibeko fait ça là likola ba musicien oyo batombola rappel okumu ya mboka donc c'est-à-dire babunda pona bango eza bien. Voilà, tout comme vraiment na suka festation peut ça couple Masasi, ma festation. Couple Masasi et Pela. Te to za no babalangement. Ah bon? Na comme baye makambo. Toyo lo babena suka eza ki base. Toyo lo ba desi na makardoza. Na lo basolo. Na ko ndema basolo. Zela nano. Yimo na ko ndema basolo Te ya ba dozo na ebela nga na ebela nga dizango base parce que parmi bat bazaki déjà carte na ebela nga normal que eza ngo base. Mais ata pona no bango te le comme on a le cambo ateza solo kana suka nango base siko to lo bandeni to zela nano tina suka nango total so bo bala na mande bo bande to mona ya bijou la kana nga bala na papa na so Eric nde Aminata son père alinga bana na mobai na ye so tina suka to mona sami bongo Eric pas comédien te papa ka comédien te ba umeli la bijou ba umeli comédien te umeli la reine comédien te donc so ki ba bala na nde bandi ngomso na tangi bo bala na wande je mam ko lo tanga mikono répondre melelo na lelo ko lo bate pona bango. Voilà, merci beaucoup. Tu peux dire par rapport à passage, même si c'est comme un loba, mais la loupango, tu peux dire quoi? Non, j'espère tout dans le lobby. Merci pour la question. Donc, vraiment, donc, merci. La famille de Néné Botaï, la famille de Néné Botaï, Ndé Makambo. Groupe Baselingana. Bazal et Belé, Bami Bangé, Batumbalov, Yangamoko, Baselingana groupe. Ah, tika. Master, hein? Ça peut pas si un de quoi ça. Maman, yo peux encore ma coujos. Ma coujos té. Té do soir, té zo soir. Et so on va te déranger bon yanga ni ngazanga kuna té. Ngale kala la muki ba former nga ko ngana sana boya opportunité. Ah, ya. Merci vraiment à la famille de Néné Botaï. Merci à tout bolinga ngai na chaîne en tout cas bambote la bino tout na lela ya trop merci na cameraman bambote na Christian Paparazzi marozo beta faux. Ça va être faux. Ah, kasi. Non, c'est pas des micros. Tu n'as pas qu'à m'embêter. Tu n'as pas ça. Numéro de téléphone 099 83 66 277. 099 83 66 277. So bien Néné Botaï to sola. Na na bureau te. Ngamo so bien to sola kitoko. Voilà, merci beaucoup. Elle s'appelle Néné Botaï, donc la sœur. Et puis la famille, vraiment, il y a Gabi, Gabriel, Bolembo. Donc, ce qu'on a maman directement, il y a Gabi. Merci de votre Botaï Bisso. Donc, on a essayé un peu de parler à notre manière. Donc, l'oubli va se jango. Ce que tu les aimes, tout le monde, veuillez nous excuser parce que mon oncle Betaka Libakou. Merci Nagui Soloy qui était derrière cette caméra. Merci à notre boss. Chibekou Malou, tu as partenaire dans la nyonso, tout est mon beau bébé, non, comme Kima, j'ai mon beau Kingate, comme au bête Mabakou. Mon vieux David de lutte de caractère depuis Paris, hein, donc nous vivons l'époque de Yannick Kinia, Babi Boss à moi qu'on a Djobou, Yannick Kinia, n'a aucun son, hein, voilà un gamme sous, mais oh, il y a Lindonga, n'a aucun son. On se retrouve prochainement, merci, que la paix du Seigneur règne dans votre maison, merci à Moïse le prof pour le montage, au revoir, bye bye. Ndeko ya Congo pona masolo ya culture ya Congo oyo ka masolo ya ndule ndenge kotambola kaka awa na micro libre oza libre loba ndenge olingi kasi kofinga te po Jemima Ibele alobi awa eza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoba information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epa ya Jemima Ibele. Hey, Yogania!